la famille, bienvenue sur notre chaîne Famille Libota News TV. On est là, on est toujours ensemble avec vous la famille. Le but vraiment au côté, au liker vidéo, au côté pour la première fois, au s'abonner et puis au cliquer la cloche de notification pour qu'à chaque fois ceux qui vraiment te poster vidéo nabiso, en tout cas et comme directement au recevoir en mbala moko bisika ozali vraiment la famille. Merci beaucoup nabino so oyo botiraka attention nabino et pas nabiso balobi na chaîne nabiso vraiment balobi zéro ma finga tu as vraiment ko sala ba recadrage nabiso tu as ka lo likambo to moni sur internet ba makambo ezo le ka surtout mingi et pas ba comédien nabiso to za vraiment et pas ba comédien hein? Voilà la famille. En tout cas les na eli bino bande ko ngai o to bengi solo ya Arline balobi Arline moko pe ya ba comédien lelo yo akoma Arline bisalu o bison stoyebi balobi na balobi bande ko nga barchive etikalaka toujours lelo to moni moko na bango na kati ya SB o babengi na kombe ya Michou lelo tozoyoka nema ka mezolo bama Michou et puis te occupé Arline lelo aza vraiment na Michou o lelo bazoba kele ba fleur parce que lelo Arline aza na kati ya bisna kati ya SB lelo yo ami pesa kombe ya bisalu bandiko nga. Alors la famille kaka nde bozo mona vidéo ze circuler, qu'est-ce qui se passe lelo yo tozo mona batu bazoyaka toujours na archive balbi lelo mikolo to comme na likambo ya archive. Alors ne zappez pas, restez penchés sur notre chaîne. Vous allez découvrir des choses. Il y a beaucoup de découvrir vraiment un abino. Kaka neto mais ça na kosa la analyse, ne fait pas analyse, c'est vraiment bien et ça la propre balobi. Ce qui au monde le romo par rapport à propos na biso tolobi c'est pélicioté. Vraiment en tout cas, oye bisabiso toza batu, to koye bandeni ya ko changer hein, c'est comme ça vraiment. Alors la famille wana pe tozo beta liso na biso vraiment balobi film na biso sili balobi film na biso vraiment sili et sili qui d'accord film My Brother to moni ndenge sili bande kolanga. En tout cas tozo ko tamé na film na biso sika lobi déjà to kozwa présentation d'acteur to kozwa déjà teaser du film. En tout cas tozo la wana branché cimenté collé na kati chaîne na biso Belle Vie TV parce que My Brother est possible ce bilingue. My Brother biso to découvrir qui est Belle Vie quand il a patron Poutine de l'écriture balobi vraiment mutaboyi Belle Vie na ba film en tout cas ça la mokile parce que ezolo ba mokili mobimba bazota la Belle Vie parce que ba film azo sala balobi ni par ailleurs dans la minute on mutako kana Belle Vie azatebo kitabo matabo kene na gauche na droite na est na ouest. En tout cas mutako kana Belle Vie azate na ba film ce qui tembe bo chaka to comme la ba concurrence ba film voilà ce ka ba concurrence ba nzoto ba tout ba vie privée ba en tout cas bo chango na mo pandi to ça la vraiment différence na makambeta du film bo ressentir que Belle Vie azan number 1 azata na concurrent mo côté pembe na na simale na liboso na ye na mo pandi ne do azate azaka kala celle unique voilà balobi oya boyanga mais la poison Famille Libota toujours vraiment rapidement la famille nazo tchele bino vraiment pour mes canaux en de vidéo oyo bino mokobo yoka barchive ndenge tikalaka par rapport ya ndeko na biso mwasi oyo alobaka pona Michou lobelaka Michou lelo yemoko azana kati ya SB bandeko yango na loba na bino tangu ozoloba na mutu tangu ozoya sur internet tangu ozoya koloba yebaka komitala makambo ozoloba yebaka ko vérifier parce que ba vidéo ezotikala alors yebaka tango internet et là on est ko sala tango ko cracher sur motu yebaka mutu ne ko cracher après la famille to yebaka loko na to tchakona mutu na c'est vraiment important. Alors la famille sans plus tarder na koche la biso vraiment biso moko to meka kolanda maloba ya ndeko na biso eza archive kaka neto mesala ko découvrir to zozwaka kaka comme peut ko bimebele donc quand tu découvrir peu moko archive pourquoi pas to memela bino ya biso famille Libota to bi vraiment photo memela bino to landa ensemble to meka ko tala niveau Arline akoma lelo ami pesa komba bisalu niveau pas koma lelo na o to bengi Michou alobela pe linda malamu mais lelo azolobela linda mabe to moni bisika linda keye esika moko te linda ke ko bimisa mabe moko boye linda za toujours poli na bato nyonso. Alors différence eza makasi bande kolanga. Alors sans plus tarder na otie la biso vraiment to meka kolanda vidéo oyo ceux qui to landi vidéo oyo ceux qui to silisi et puis ngala bino on se retrouve pour que to meka kosala analyse sur maloba ya ndeko na biso o babengi na kombo ya Arline bisalu yes way tango zo kota tango zo ya yebaka eloko ni ekoyaka après
toyeba ko raisonner. Vraiment, c'est très important. Voilà la famille. En tout cas, c'est parti. C'est bon, sagesse. Les hommes sages. Michou a une éducation, tu vas français pour la boule, bara français, bon, sagesse. Les hommes sagesse. Français pour l'année. On se voit dans un poli. Ah, il est là, on monte que. C'est orienté. Nanda va beto orienté. Ah, orienté, on traité déjà un poli. On a qu'à ça, aura. Même des abos, même pour passer dans ces pays. Parce qu'en dehors de tout, il y a Koutadina sila. Bakabwana babeba ça ne nous concerne pas. C'est leur truc en fait. Yoza mwana tango oye pa moko ke pa mususu kanga munoko no vanda kimia. Eloni la kisi kende osalidina no sala ngolobi c'est nani sila te. OK. Osango so ikutu mwana sila ye moko. Aye pa mama na edina na pesi bisou. Boni yo loro moko boye. Ah, ko traiter mningi lo mo. Na ko traiter pour être impoli, nga ben impoli na traiter bona ke impolitesse. Oza respect na ko traiter na respect. Na pardon le bosa caméra no sengo. Sikoyo, dina na ye avandi. Dina na ye avandi a rumeli mutu kana la sama. Na matanga nga kala sama kola dina na. Mwana na ko telema. Apese no mbote te atelemi. Atindiki kiti. Oh, après lekina sima chololi. Kovo dor na flore bagangi e o cholo la dina na aki camarade na Sonia zonga pesi dina na mboti na sko asutu kilo kwa mtu moko asata wana matanga ya mwana mwana ngamba mwana lina pete dina na biko sango ngabeza sonste elo ba mankele ngai e bakata ba mankele ngai xil place naza si la bisalo place naza mwana mo makonyonyo chose inutile ba fonder ba ele ki makasi biloko na nyonso ngana oloba ngasa na ngashike nga ba propos na ngai ngajanga makonyonyo susu chose inutile susu otango manke mutu a fonder boni biso sa biso ni alala dans fiantoli dinana faut te ezake au répéter. Et voilà la famille biso stoyo ki ndenge nini Arline a traité ka Michou na tangwana a traité Michou de tout. Alobi que Michou aza impoli. J'espère que vidéo na biso to doka ta kolanda ona matanga o esala maka to yoka ka lisolo na masolo ebeta maka. Pourquoi tozongi si histoire ngo tozongi si parce que lelo yo Arline aloba ki kutu soki mwana ya ye moko sila ake ko saluer dinana la douce. Mais Michou abeti de la cara pour vous dire que Linda azaki déjà na éducation na ye. Alors bisika Linda zalaki seulement qu'avec un entourage ya mabe akoki na ko supporter te. Tu vois? Akoko supporter ba Linda ba hypocrite Linda azaki déjà que mutu moko boye azaki na posa ko solo na mutu nyonso ya ko zala bien na mutu nyonso ndenge belve atika ka mutu za la libre a solo na mutu nyonso akende ko jouer partout ba ko benga ye. Tu vois? Parce que belve azana loko na kati na ye. Poso ki belve azaki ne loko na kati na ye te akokaki jamais ko kende. Po bango moko baki akoki dona continuer dans l'histoire l'isolo nga jamais akoki ko luka aida les lois qui ko jouer na sila ba kepe ba sali tournage ne ba kende ki soki ba nini na ba scène na ba kende ko sala bomoni ki aida zaka différent même pas ça kende ki ata ba photo na ba na bango ezaka te donc mais tellement musani zo singa il fallait kende aida kenda ki soki na ki ke belve ba ne ko pekisa po aida biso to bien qui a eu de chez Belvi malgré la qui s'en est balayé chakangwana qui a eu dans mon bala moi ça Belvi sont dingue en tout cas juste que baliga kaka pour ba salir image na ba on est to ebel ba on est ba kenda kalango mais nani o asala yango aida sala wa kenda pour vous dire que Belvi a attend on a dit alors minani o Linda place azalaki tellement coincé bande kokoka ko supporter te yango bomoni Linda azaki mutu moko boye abande kokoka te lelo to Linda longwe bo se sentir que Linda za libre comme libre et puis azo garder toujours ba respect na yazala kolonga batu nyonso ozomona alors tant azaki na ngambo wana azaki ko lokola mwana moko boye lokola soki ndenga nini bando linga ko bimise mais au contraire Michou azana ngo kati na ye parce que eloko asalaka Torolobate que place à la sila mutatinda ka et non yemoko pourquoi Linda akenda ko pesa bien
mbote apesaka mbote so pe indela ke kuna problème exact mais apesaka quand même mbote bongo yo moko place outi pas maman outi ignorance a bongo complexé donc lui n'azaka de complexé bandaka alors les temps to beta li solo oh elle comme michou bombo les lois ligne yemoko a pesa michou ba éloge belé les lois comme ko dénigrer ezali linda est-ce que linda bisika ke boyo ki da linda ake a dénigrer si la jamais linda kuta vent à longwa azaki da koloba kutu ba bien si là hein ande koloba la télévision ya sala ba ni malgré azaki soukunete mais abande ko ya toujours ko défendre si là ozo comprendre pour vous dire que l'éducation au linda za nango micho za nango ti arline yo moko loba kiango lelo siko comme ko bala maloba bande kolanga yango mona loba raston ozo sur les réseaux sociaux tant ozo na internet oyo o vandi ba pesi au micro bazo poser ba question yebaka nini koloba Tomi mona kate ke nganga fona lo bapo mokili mona nga video nange talama video nange pesa makambute archive ezali o kende fika moko bele ba comme ko rappeler yo ndenge lelo to moni Arline mi pesa komba bisalu c'est comme si mutu moko na kipe jalouse ya Michou pour directement mutango critique katango ye pe akoma soki mwana coach soki ya sila yo po yemba moko mi pesi kombo ya bisalu osomona ba complexe ngo eza na kata batamaboki mingi peka za la bangambu na bango alors makambo nyonso bino boloba ka sur Belleville ezaka le makambo ngambu na bino tout oh boloba ka sur Belleville so tali bien ngambu wana ba lesbienne baza makasi so tali ngambu wana ba pede baza makasi ba deux fois ba belé ka kuna mais ce que ba zo ba ki deux fois na bango ba makamla bango ba bien ba la chango sko Belleville ba comportement ba bonyo so ma bien ero ka ba la chango Belleville donc nyonso ya mabe o bango ba sala kana ngambu ya silauka ba zo ngo sko ba kenda ko la chango Belleville mais tellement que to si to comprendre bino so boza banani to yebi déjà eloko nini oyo bozo sala pe bo longa na bino te parce que Belleville aza toujours Belleville Belleville ça quand pour ko kabola linda aza libre tellement qu'aza actrice faut jouer tout le monde Gastibi les lois ko jouer na bela production c'est libre polémique Gastibi kuta to sala vidéo moko boye que Gastibi azo komi lingi sa pona mbongo ndebo mesana ko Belleville apesa batu mbongo po ba ya verrier bato bozo mona baza ba mendiant bazwakate na vie Belleville quand même ta zwaka po pesa ba mbongo comment parce que Gastibi na bo mona aza déjà professionnel na ceux qui ni ba benga ngo ta kombo ezo kimanga eza déjà ezakani na munegali nini wale ezakani na munene je vous dis on paye très bien donc aganya da mbongo na ye c'est pas dit que mon Belleville te ko voir misaye alors tant boloba makambu mususu bon mekano ko raisonner siko lelo boloba ke Belleville pesa ba mbongo oya zana na kader ana poto a gagné da mbongo na esko mbongo Belleville ke na utarakin équipe na poto pas kader pour kader raconter la ye mo tonto lo ba makambu te ba ko réfléchir c'est juste que batu bazo comprendre que moi so bozo lobele makamala tellement kaza innocent biso faut ko dénoncer faut ko loba makambo bino bolo ba les abongo te ba loba la volonté na bango ndena loba na bino nzamba bundela mutu bongo nzamba tonga bundela mutu chaka na bato boko ko s'attendre te neti lelo ko mutu ko mani ki boko ko s'attendre te que le pas ko ya ko défendre Belleville mutu ko Karine boko ko s'attendre te mais et salami ezaka ba grâce ya nzambe ceux qui mutato tambola na nzambe na ye aza sur na nzambe na ye ba résultat na ezaka ka bongo la famille voilà la famille to qui rapporte ko éclaircir bino lelo nde Arline akoma mais tala la kala alors vous à la prudent boye barani boye lo ba sur les réseaux sociaux voilà en tout cas dans les labino il y a trop dans les labino je suis obligé de vous laisser na kika juste ko talisa bino po biso eza musala biso ya ko talisa ba anti valeur tout makambo ba lobaka na ba réseaux sociaux ndenge ko maka après donc tout s'abonner tout partager tout liker puis filmer absolument tozo banda